BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Avant que je sois première dame, vous savez ce que je faisais? J'ai reçu une bonne éducation, j'en félicite mes parents et tout le corps professoral qui m'a servi au fait de devenir ce que je suis aujourd'hui. Si vous scandez tout le temps maman Olive, il y a des gens qui méritent aussi d'être félicités pour ça, qui se sont occupés de la base, qui se trouve être l'éducation pour toute personne qui réussit dans sa vie. Parce que ce n'est pas à démontrer. Je sais que je suis le modèle pour beaucoup de nos jeunes filles, voire même des enfants, et même des vieilles mamans. Parce que j'ai été éduquée d'une façon à vivre une vie décente, à avoir les droits et à savoir faire mes devoirs. Qu'est-ce qui se passe avec notre maman Olive Lembe, Mama Waro, Mama ni Mama, Mama ya Batunyonso, Mama ya Motema Malamu, la femme de notre de l'ex-président de notre pays Congo, le sénateur à vie Monsieur Joseph Kabila Kabange. What is going on, mes amours? Mokili oyo eza mawa te. Mokili oyo eza mabe makasi. Maman Olive aza mama moko aide bato ebele. Ebele mama motema malamu. Nini ezoleka bandeko? Nous allons découvrir ensemble Nabino. J'espère que bon, il y a déjà mes natures, bon, ma photo. Nathalie Bino déjà extrait. On a déjà extrait au nature. Mais n'a qu'à expliquer Bino qu'est-ce qui ne va pas. Na photo au bozo mona wana. Bozo explication. Bato balinga biso, bato vraiment bazaka fidèle na chaîne na biso Bibiche Mbombo officiel. Je sais que ba chaîne est belé. Mais ceux qui ont le choix aux ala awa, c'est que vous avez biso, vous avez machi à momeno. Cela veut dire ndeko ya makila. Balobika makila, soki ozoki na munoko, o ato boki makila ndambo kotika lomela. Donc ba bonné na ngabino boza bon, boza machi à momeno do ba ndeko na ngakati. Donc, si vous avez le la chaîne de Bibiche Mbombo officiel, il y a que vous avez marché à Moumé, nous avons vraiment à Namotema. Voilà. Vous savez, vous informer, c'est mon souci majeur. Nalinga toujours la bonne information, il y a vrai. Nalinga toujours tout réfléchir ensemble Nabino. Ba abonné, sage et intelligent. Nabi ki na chaîne Oyo, bato mayele bazalaka trop na répétango chaque jour. Bato mitou et salaka. Bazalaka. Awa chez moi, je n'insulte pas. Ngana fingate. Na linga pe fingate. Na bémission nanga tout, je suis toujours au milieu du village. Cela veut dire du côté de la vérité. Na linga naza au fait juste au fait. Voilà. Merci beaucoup na ba abonné, bino bato bo s'abonner chaque jour. Merci na confiance au bo pesa biso. S'abonner, cela veut dire que non, c'est pas mambo sala. Yangonga de mon côté, nazane loko nga na kopesa binote à part merci, na koye la bino ba contenu à sika. Merci vraiment, merci énormément, ça me va droit au cœur. Façon bozo like, bozo s'abonner en tout cas, bo continuer na ko partager, ba partage na bino nde opesa biso makasa yo sala. Voilà. Et puis, à ce qui fait aujourd'hui, Mikolo Tolo Bangote, mes condoléances n'a pas nyonso, basa éprouvé, parce que chaque jour, Tola la Tola Muka, il y a des gens au baso Koufa, il y a des gens au baso Botama. Mais, biso awa, tolinga toujours ko sepela, na ba o sepela, tolinga pe ko compatir, na ba oyope, baza kole la courage à ceux qui ont de problèmes graves, donc surtout na fin de l'année, oyo mame. Na fin de l'année oyo mutu na mutu azana oya ye problème. Donc voilà, courage au simba. Voilà bomoni na dobi na chez bino vidéo ya Mama Olive. Mama Olive toyebi que non aza mama ni mama, babenga ke mama ni mama, mama ya motema malamu.
aza maman oyo toboyi te mutu azanga défaut te mutu nyonso ana malamu na mabe na ye. Mais il y a d'autres gens malamu na bango elekaka ebele ya koza na malamu na vie ata ba 80-85% baza na mokilo. Tout le monde a maman Olive, oui, malgré mutu azanga mabe te kana otoloba, mais tout le monde a façon nini aidaka bato. Tout le monde a. Est-ce que vous voyez que maman Olive na bakuta Bukavu kuna atonga église moya munene, atonga église catholique, atonga stade na bakuta Bukavu kuna boyebi. Tu as vu combien de fois maman Olive a aidé bato? Tu as vu combien de fois ba comédien, combien de fois oh bazwa ba grâce à kokende ba poto bazwa ba grâce bazwa vraiment ba tuyau et pas maman Olive. Tu es bien bien. Donc cela veut dire aida bato ebele a monter ma malam. Qu'est-ce qui se passe mes amours? To bandana na vidéo na chaîne na début. J'espère que vous comprendre. Maman Olive a lobby oyaza lelo ezaka ayete. Bato lelo bazo mona kaka maman Olive te. Boyebi te banani o bazana sima na ye. Banani o basala po koma lelo maman Olive. Et on a le basso to moni bato to mona bato o moni ka muta bimi asali succès lelo o mona ka effort na ye moko te. Azana bato bana sima na ye. Bato ba coacher fait ça. Bato bazo aider spirituellement. Bazo aider financièrement. Bazo aider ye na ba conseil. Oui. Eza bongo. Bandeko. Maman Olive abi donc lelo aza modèle. Na ko malikamba photo, don't worry. Lelo o aza modèle parce que azwa coaching ya bien, akola na ba parents ya bien. En tout cas vraiment asa mambu ya bien belé, asa pe na bato baza tout autour na ye o lelo ba sungi akoma maman Olive lelo asa modèle pour na bato belé. Oui. Comment vous êtes facilité hein? Un c'est la grâce de Dieu et puis deux il faut appeler courageuse hein. Aux à la femme moko avec un grand F. Femme ya mukete. Pour tout le monde a ba femme mukete basé belé hein. Ma femme avec un petit S. Un petit F. Voilà. Donc dans la vie, il y a moi si au landangai luka au salapé au épaté na ndenge na yo. Oui, au cause na mobile. Mobile a travaillé, osa sous mobile non, il y a pas de problème. Mais à part les balles, tu as une portion que Dieu t'a donnée. Osa ne loko mo ezana motema na yo, ezana nzoto na yo vraiment. Et loko nzamba pesio que non, wana grâce à oloba. Ça est là koloba na yo. Osa na grâce à koyemba, yemba. Donc osa loko mo osa grâce à business. Ça les loko mo o s'épanouir na vie. Pour tout le monde le président, ex-président na biso. Mais c'est parce que qui peut pembeni na femme pembeni o balobaka derrière une femme, un homme fort, il y a une femme forte. Donc c'est ça. Voilà. Donc continuez les kamuna biso ya photo bandeko na ebike mitema na bino ezako babila. Na ebike mitema ezako beta qu'est-ce qui ne va pas au juste? Na moni ma photo ils ont circulé par-ci par-là. Ma photo ya maman Olive, maman ni maman, ils ont circulé pendant ils ont circulé oh ba betiye oh ba saliye boye to moni photo wana ke non mutomo ba otko be azui choc na lisu ba beti ya vimbi munoko to moni ba photo partout ba sali na ba émission bandeko ngona ebisa bino vraie version omoni kozala mutu moko oza célèbre hein? It's not easy. It's not easy te kozala mutu moko bato ba yebi. It's not easy te kozala grand en fait. It's not easy te il faut za motema moko munene anything bakolo bana kombo na yo anytime elo nyoso koko happen. Bako photo no ba babisi, bako photo no ba bongisi, bako koselo makambu, bako donc il faut qu'on s'attendre na nyonso koza motema munene. Donc soko saka homme public oyebana, yeba ke bato nyonso na mokili ba olinga oti.
Et ça bon. Donc il faut qu'on se prépare. Il y a un moment où président de la République ba cause ba fingaye ba saboter kombo na ye. Au moment où la kana miso pona nini? C'est ça. Maman livre to moni photo ba betier ba vimisie munoko lui ce qui peut couper ce que c'est là dit en tout cas to moni photo. J'espère que photo oyo ba te belé ba tiango. Ngana assure Ndeyo pour Kimi Awa, oyo kotala, image, on pour se comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec maman Olive. Oui, tu bien que maman Olive, en tout cas vraiment dans la série, ne na pouvoir, Aïda qui peut te belé, la Sunga va te belé. En tout cas, un témoignage bien. Là, il faut qu'on se le dise. Ça vraiment un témoignage bien, surtout quand tu as comédien, à Sunga va comédien belé, surtout quand tu as comédien. Et les autres, il faut apparaître comme ça, bah baiser maman Olive. Selon Batouazoloba. Maman Olive Nengazawana, ba betier et pas mobali naye. Le sénateur a vu, a betier, na libala nazo souffrir pour ba série moto mona maman Olive azaka munene. Toyoka o mobali na betier pour comme munene. Wana ba lésion dia ba congolais hein. Ba betier pour mobali aza munene ba série mo akata ki suki boyebi akati mobali a betier akati suki patati patata et les kaki et le lot monde na photo ils ont ça la rage ils ont circulé tout le monde parle de maman Olive qu'est-ce que comme maman Olive comment mobali mobali mutu munene boye akoko matina niveau ya kobeta moi si ko bomeli suboye ko vimise munoko boye eza nini bandeko moi je vous dis photo oyo eza ba photo shop. Et ça, ma photo shop, donc ma montant pour la remonter pour lancer la polémique. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Nani oyo, azana maman Olive na nyongo naye. Nani oyo, maman Olive azana problème naye. Ako matina niveau ya ko baby saye boy. Maman Olive na mobali naye bazali très bien. Bolingo na bango to monaka. En tout cas, to monaka anytime depuis bazana pouvoir. Totiko lo yoka te oh maman Olive mbanda on totika la biso yoka te tobi ke maman Olive na mobali na ye babota bana mibale na salaka biographie moko ya maman Olive awa je fais la biographie ezaka na chaîne nanga so zana poso ba aza originaire ya wapi age na eza nini everything about her boko taka ko bisika biographie maman Olive lembe bo mona na chaîne nanga o ekobima babota bana mibale na sénateur à vie Joseph Kabila. Donc baza et puis na vie na bango baza na bango bien ndenge baza wana pouvoir ici là mais mbongo na bango ici là te batonga ba investissa lelo ata ba koko na bango bana ya bana na bango ba kufa ba pauvreté pour ba parents na bango ba sali oyo ekoki ko sala o ba kokaki ko sala pardon na mokili. Donc c'est ça. Et loko moko eza na ngote po photo oyo eko attirer mutu nyonso olinga ayeba qu'est-ce qui se passe au juste mobali a comme matita il faut ko beta moi c'est belé en fait ko beta moi si makasi boy bazali mibalo ba beta ka basi bazali mais pour vous dire que maman Olive nothing wrong aza bien na mobali na ye mobali ne pe non to mona atika ko beta ete boy oui ba ko beta na bango en coulisses na chambre parce que libala nyonso mabe zanga kate mais totiko lo mona na réseaux sociaux te ba betier ba écoute makamwana ya koyala ba problème ba couple na réseaux sociaux na mona ngo ka pa ba congolais na mona ngo ka mobile betier o na réseaux sociaux bo swali na mobile o na réseaux sociaux mais bango ba sa autorité jamais bako sa makamwana donc maman Olive botika est calme quand même un peu de respect un peu du respect des respects du respect. Ngamo na bongi ça va bino bofinga rabino ba toyebi français makasi. Un peu du respect. Aza maman, aza responsable, aza mwasi ya batu et surtout biso pe to sa ba émission. Totika koloba ba nonsense. Totika ko sala ko baby sa ko mwa muto o mamba betie. Makabo eloko moko ekomelete aza na ye bien to pe sa respect maman batu. Parce que baloba ka respect za réciproque. So pesinga respect ngape na respecter yo. Donc ça bon tout le monde maman na buzo baté tout le monde qui kana ba témoignage bien en tout cas donc elle mérite le respect s'il vous plaît po c'est personne que si c'est vrai que Esaïa solo mutuba ota kolinga onde konaya mwasi mobali akomatina niveau ya obeta eboy mutuba linga te
Ngana lobaka soko fa na libala moko moni que non torture eza makasi. Au moni que non menace ya liwe eza makasi. C'est mieux de quitter ce mariage. So oza na mariage moko mobali azo betaka yo. Oza na mariage moko eza lelo ba beti, lobi ba beti. Lobi kuna osali glycémie. Lobi kuna osali crise. Lobi kuna aucun hôpital. Oh tension. Oh mobali azo décevoir nga. Oh akanginga na basebele bandeko. Ceux qui ont commis na niveau bongo bandeko na ngai. Éloigne-toi. Sala repos. Senga repos. Lungwa non andako wana kene non obatama o se ressaisir. Boyokana. Po sinote. Aucun en place moko. Bozana une distance entre yo na mobali. Et puis boluki terrain d'entente. Et puis boyokani. Et ça bongo. Parce que mon bato belé bakufa na mariage hein. Bato belé bakufa na mariage na kabo. Mobali a beta, mobali azo beta, mobali. Eku aimé, boyebi eku aimé. Akufa ndeni. Akufa na robeta hein. Akufa na robeta, mobali akoka succès na été. Mobali tema abali mobali mais OK mobali on a jaloux na ye et arrive à caper. Surtout baso mingi baza retomba ma soko bali mobali la mabe, vie na yo baby, carrière na yo baby. Na pesa exemple belé parce que on a linga mingi na pesa exemple. Ba sujet boy to lobelaka, on donne des exemples. Pona suka nango to linga ko conseiller bato. To lobeli sujet boye, to pesi exemple et puis to conseiller. Exemple et ça ba biloko mo eza et ils ont renforcé analyse na biso. Moi j'aime bien donner les exemples. Surtout dans ba sujet boy. Eku aimé, oyema eku aimé. You are the living God, oh, there's no one like you. See what you done for me. See how you care for me. You are the living God, oh, there's no one like you. Tout le monde a nzembo wana et ça a millions de views. Akomaka na mongo, ana voix, ana onction, aza célèbre. Mais abala mobile moko bien te mobile akoma ko beta na miso batu mobile akoma beta na miso ba invité mobile dans mbongo nyonso ya ba contrat eze ko na maboko ya mobile mbongo nyonso ba contrat mobile ndem tasinga ba contrat donc et comment qui vraiment mobile akoma ki na suka akoka kité. Donc, a commis jalousie et commis suko exagéré. A commis botola moi si na mutuka ye moko, moi si so ba ok l'église, moi si ok makolo. Ya ke na bana. Et comment ti na niveau wana bana ba témoigner après liwa maman na bango. Ti jour mon éviter so salama kindeni abeti en tout cas, era beta ki na éviter so ka beta ki place à mabe, akoka kité, akoti hôpital, na kokoti hôpital wana comment akoka ko survivre ta kufi. Bakanga ki akotaki prison à vie. Atakoti prison à vie. Mais ndeko na bino ke grâce munene ya Nzambe ekei. Grâce munene ekei. Basé belé. Mutu moko ta oluka abala mobile wa faire souffrir. To mutu moko abala mwasi. Oya ko rendre ye malheureux to malheureuse. Mutu moko ta olinga. Tobala naka eza parce que tolingani eza sacrifice ko bala ne kolinga mutu ke bozane vi mo c'est le sacrifice soki mobali atiki basi nyonso mokili aponi yo et moi c'est également à supporter que dans tes mibali nyonso na mokilo baza mabe ngai mobali langa na poni kayo eza sacrifice bolingo c'est tous les deux côtés. Tolingani to se sacrifier que non tous à la together c'est ça et ceux qui vont se sacrifier boza à la together il faut qu'on se supporter parce que ça va risque au tali boza moto muso pas faire na mobile moko 20 ans après 20 ans bakaboy na bango ce qu'on a wana moi nani à perdre moi c'est à perdre mobile à perdre donc l'ex na bino temps moko pamba donc yon bolingo ça donc il faut qu'on dit maka à risque to fanda na ba tumsu to mona balingana ba fanda mais ba koma na nzela te donc c'est ça so ko lingi mutu linga pour du bon. Olingi mutu lelo lobi a commis ma bé. Et ça la bongote. Olinga ki moi si
après 5 ans 10 ans okomona mwasi mabe to mobali wana olingaki après 20 ans après okomona oh azalaka mokuse boye oh azalaka nde molai boye azalaka motu etengama oh o Karine Mokosi atali evebi azalaka nde motu na ye ezalaka neti etengama neti esala boye eza bongo o balobaka l'amour est aveugle. Ce qu'on aveugle yango bato bamona yango kaso bolingo esili ndo omona ke no nazalaki aveugle ya soko oza na se ya bolingo omona te omona everything eza bien eza bongo l'amour couvre tout. Donc soko okute na mobali oyo azobeta yo surtout mibali nde babetaka basi maman oli okufa famille no balela benta nzoto luka baparent luka baparrain luka boyokana me na mosika bato ebele bakufa fi moko babande koyembaka na mbushimai ayemba banzembo nzambe fi na soko azoyemba azolela bino nyonso bokolela. Quelle onction, quelle belle voix. Mobali tellement zoueleki soko mosa oti concert oti wapi ozaki na mibali le kaboye okokende te soki concert yebo jour a concert okokende te akangeli mosi na nda concert bébé abebisela mwasi biloko nyonso ba ba concert o bani abebisela basi mwasi et on komati na suka apekisa mwasi na ye era apekisi mwasi na ye kobeta mwasi akokite maladi lelo maladi lobi maladi mwasi ngo akufa atika koyemba makamyo so ebeba ayokota na sama bele tellement stress elekaki aza épité na libala akufi. Donc basi ebele toyeba bakufa na makambuka ya bolingo boy. Oh mon mari, oh mon amour, na fanda kaka pona bana ngana ebi grande sœur na biso cousine na biso ya Mireille kota mabele kalika ya mobali. Afandi boy na fanda kaka pona bana mobali azo maltraité kindumba akokite. Era kokita tellement supportaki mi ana malanga na libala ngo ake abimi na libala era abimi na libala bobika ke non moi si soka abimi na libala azara soka za na maîtrise te ça n'importe quoi pour ça moi si kitoko ya Mireille moi si kitoko tala misuelala aloba na lolemo aloba malembe bongo poa donc aza cousine na biso mwana mama leki na biso mais soko tali au milieu muninga mo sa kitoko asa sko ya par rapport na biso tellement akoka ki choc à libala te abimi akoy motu likolo et bon ba bando lingeka ba directeur Vodacom ba député ba ministre ka bongo na ebite mambo pe ça compliqué aka mobala bando nyokole na libala mais soko tali mobala ngo tondo benge ya George tala di coche bolimbisanga otali sko ya Mireille na mobali wana omona ke non ya pas photo ya pas match. Yemoko soka fa era azaki non envie era bimi na libala atali bwalobi okonga ngane na lingaki mo mobali oyo mais abotela bana kitoko baketia bana ngo bakola bana ekutu ba ocho bala kala mingi te atali boy okanga amour est aveugle l'amour est vraiment aveugle et a quand même tout likolo ya Mireille akokaki libala te stress tellement linga mobile ngo makasi stress wana kokita ko bilinga comité na niveau akesimba bakisa do linga ba to minene ba tout ba sombela ki ba mapangu donc ekokate wana yosaki nini choc nini mobile a faire souffrir ya PC choc asu na maîtrise te akomika ka alinga mobile waza au-delà nde ba pesa ki condition akende ko simba kisi soka kenda ki wapi ba ebise zwaka amaki tchana ndako tellement afana ki akome azonga na mponga famille pa maman na bango azui ba maki wana acheka na cuisine so babaki maki wana il faut moto so asimba ngo apasola ngo soki alia ngo soki ndenge ni donc maki sali ba jour moto simba ka te eloko moko te ndeki sana ya kopola ya Mireille bele liboma moto esala sou bien te après quelque temps akota na sama bele akufaki wana za cousine na ngai propre. Vous comprendre wana nyonso pona nini c'est parce que akutana kina mobali moko ya mabe akutana kina mobali moko oyo abana ko rendre épité abando betaye o maltraité ye o lingele ba mbanda ndia se retrouver na kawana bandeko soki oza na vie surtout okutana mutu o betayo mama bendana ko bendana onga na lobe ezate ki non o divorcer o boma libala non
lukana au terrain d'entente lukana au stopper na ko beta wana poto mona batu mususu abeta ka mwasi na sakanda ba beti mwasi na place mo mabe mwasi akufi sur place nga na yebi histoire wana nakin histoire wana eza histoire vraie azaka na bitu ko beta mwasi abeti mwasi ya bayoka no bolingo ezalaka ata baswani ndenge ni ata bomi bango ba obunda ne bokabola bango te po lobby omona basimba na bo ba okende tellement batu banda ko ba bango déjà que couple oyo ata bazokisani moto kokota te po lobby omona bango babenga na bébé basimbani bake tellement ekomaki bongo bato bakipa bango lisusu te nde osala jour mosusu mobali kanda tellement ka mesala kobeta mwasi abeti mwasi kao abenga mwasi ondima te abenga mwasi ondima abenga abouger mwasi donc mwasi na biti soka abetaki ye kote nini soki ne mwasi akufa sur place bana baomona nde mama azokufa mobala simba mutu etilelo mwasi akufa akota prison donc mpona nini mwasi amonaki akomi déjà limesano ata abetinga to oyoka nazaka mobali nanga nafanda mpona bana botika te koperdre vie na mpona mwana mutu te koperdre vie na yo te eza yo mobali koperdre vie na yo te mpona mwasi soki omoni que ça ne va pas arrête stopper okutana mwasi moko apeso ba stress ebele arrêtez d'abord stop et boluka nano solution na likambo wana soki nazela ba prière bokende soki okoluka bato baconseiller soki donc mais arrête d'abord po bato mbele ebele tomona bamela ba poison po nini mwasi va faire souffrir non yoka sango wana te mobali akufi mpona mwasi bazebele baka o eza ebele tokomi da ko chuter tokomi da na suka eza na eloko moko boye nani babenga ngo nini en fait liso mo na yebi sama na Cape Town place on penda kumonga na kienda to clocherait pas ali solo o parce que ngalinga ba sujet boye na pesa bino exemple pour mona makamune évoluer nani fi garçon moko boye anolinga mwasi ne makasi ka ndenge zala baboyani basongani baboyani donc garçon na alela mwasi ne makasi akoma tina niveau koloba en tout cas jour yo boyanga na komi boma ce que moi ça bien komi boma zela ce qu'on a aidé yo moi ça boye abina komi boma donc azaka donc moi ça ka bon pour bandoza ba vandinda ko moko webika système Afrique du Sud mo bo vandinda BBM Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.